baseke nyonso ekobima siko bato bazipi basekele ya Jani babimisi la brine Jani aboti na landi vidéo na ye a présenter alias mutu bakotia na secret na ngai eza Sylvie Moussouaile mosi ya pembe yo mutu alatisanga alias aoloba na vivacité nyonso mais entre temps la brine azaki déjà pi na poto non koto totali collègue na biso Mao asamboki na internet awa Mao la brine abeti kwata azalaki pire petit Mao pe atikala na nini na mwana Sylvie atikala na nini na mwana bo compter te soki mutu akufi akomi parfaite te tokendaka pembe ake na poto bakutani na la brine loko biso ba comédien soko ke end nakutani na dudu supu tozaki likangu toyebi okende continuer libala na biso biso ba comédien za bongo biso ba comédien za bongo. Oui, liwa ya papa Jani epesi leçon malgré que bato ebele bazo s'attaquer na la brune la brune a accomplir ka mission o ezalaki déjà en chemin yango ndana eloko nyonso eningisaka na internet nazwaka ngo na deux angles naturel conseil koto naturel conseil koto ntango azosala vidéo na ntango na okufa ebembe na ngai efonde Sylvie ezoya pekini mutu afanda eza pe Sylvie parce qu'il faut pas respecter maloba mowe Sylvie Pandima te aondima po eza maloba mowe babambanga yango eza lokwa kaki akasonda baluba yango mpe ya balengela yango Sylvie yaka kaka Jani aloba maloba mowe ezala na valeur akoboya te akofanda parce que akomi papa abana mutu amemaki epoto wana eza Jani te adesevoir ki pete ekei aboti na Jani aboti na mobali mosusu akoti minya esaleki akendaki kolala abalansaka do bacomédien mosusu baaka na maboma baaka na bavi moko ya salite mobali wana lelo na sia motema la brine adesevoir ye me mutu amemaki la brine na poto Jani akomaki korenye na la brine kwayake ye mutu amemaki na poto nyonso wana tokoki kokalikila ngo te ke na ye la brine na ye Jani bafuti kaka le karma. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur votre mère chaîne MK Eyokani Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, surtout vos suggestions, vos remarques. En tout cas, ça sera vraiment le bienvenu. Nous m'avons beaucoup à votre humble serviteur, le Bengazo de la presse, fils à papa Clark Kinzonzo. Merci pour vos appels, merci pour vos commentaires. En tout cas, et ça sera un plaisir. Ça montre que tout ça sera bien peut être suivi. C'est beau toujours qu'on lango na senga na bino exercice la mort pesa ka simple yom to côté pour la première fois pour hésiter au s'abonner au partager éléments au commentaire na j'aime no pe oza vraiment le bienvenu. Voilà, merci beaucoup à la grande famille de MK Eyokani Télévision. Là je vois Joseph Foka derrière la caméra et pourquoi pas notre autorité morale. En tout cas, merci infiniment à vous, merci beaucoup na ozo sala pona biso ezo sala biso vraiment bien, merci na bino so bo soutenir biso de partout. En tout cas là je vois maman zozona end en tout cas motema malamu bambote no place ozali mami longo maman chérie na pesa bambote place ozali ba bonne fête na yo et pourquoi pas notre partenaire James Kimoussa. En tout cas na bosa nyote bambote no place ozali maman Lisland maman motema malamu bambote no place ozali. Voilà, comme vous savez le Bingazor kiti oyo yaka toujours na makambo ya koloba kiti oyo yaka kabino ba invité pourquoi pas comme nous sommes dans un mois de mars. En tout cas moi ils dédié à la femme tout le capel auto kutana maman na biso et maman prophétesse c'est planète. En tout cas tous ensemble net tous solo parce que on le besoin tellement ébélé on le besoin vraiment ébélé taraka et c'est qui a le calelo on toujours occasion ko yambela bino ye vraiment le Montréal je suis focus aux même langage danga au fond langa tout ya ma invité na biso mokula lelo na kombo ya maman planète te pesi. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour na batignon so o ba s'abonner na chaîne MK Eyokani. MK Eyokani sont toujours likolo. Vraiment, je vous dis merci en nzamba pambola mutignon so akolanda émission oyo na na s'abonner te vous s'abonner vraiment massivement parce que abonnement na bino, commentaire na bino et ça la toujours kitoko makasi eza moko ya ba contribution na bino oyo la kisaka vraiment bolingo et puis la kisaka bino biso ke toza
ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup. On a une invitation à Bisso Salibiso, vraiment bien. Moi, peut-être que ça, bon, on a mois de mars, moi, vous avez dédié à la femme. Mais habité un mot pour na basso, ba côté là, au côté la Bisso, n'onga oyo, basso, ba lebi, basso, baza désespéré. Message au groupe, ça na moi si. Merci beaucoup. Ce que je peux dire à toutes femmes du monde, basi, bazalara vraiment, na sensibilité, moko ya ba douleur rebelle. Il y a plusieurs réalités nassé à moi oyo, ba maman vraiment ba maman, fortifiez-nous dans la prière, fortifiez-nous dans la présence de Dieu parce que nzamba lobi mutunyo so alendi aya na mikumba na epa na ngai bolemba te na ba réalité za ba réalité mususu batu ba ko kobima te po ba beta na miso bato aotalaka personnalité na nga, mais il y a des femmes qui souffrent na esekuna, il y a des femmes violées, bana batikali ba orphelins. En tout cas, du cœur avec vous. Na basigno so oyo bazana ba problème. Na toza na source mususu te ya kolobelela ke sala boezongi sa bwe non. Parce que so tangi na kati ya Bible ya Romains, la Bible nous dit ne vous vengez pas. À moi la vengeance et la tribulation. Donc nyoso kaka tope c'est pas nzambe. Yende mokokisi, il y a pas problème na biso. Voilà, merci beaucoup en tout cas message oyo fortifié moi soazo tala biso yo muto lemba qui en tout cas message oyo za pona yo telema et ça là vraiment bien. Voilà, merci beaucoup maman Planète en tout cas question oyo zo ra mingi surtout na ba commentaire d'émission on a tala ba tu ba luka ba ye ba cause oyo sala ki olongwa na monde ya cinéma. Le monde ya cinéma na longwa te. Monde à cinéma na longwa te. Et ça rend parce que tout le monde a construit dans le film peut-être to yebaka Planète à l'époque. Le problème c'est quoi? Théâtre à Kalana, théâtre à Lelo, c'est différent. Et bouja. Et bouja na ba réalité belé. Yo le koza mutu nanga. Soki na zio kaka o tourner, oyeba ko jouer ba rejouer te. Na rotia okaka na bomi mutu aza na talent. OK. Nabi ke rôle wana ezo senga masse na yo. Ezo senga aspect physique nyoko beta on peut bien. Nabi te yete. Na tie mutu mususu. Po anini na privilégier kaka batu nanga. Dans le monde de théâtre comme kiaku kiangani. OK. Et c'est européen ça là na disparaître moi mingi na monde de théâtre. Eza vie de prière on a komaki nango. Par rapport à la réalité, on a vie, il y a relation amoureuse. Ça, on va comprendre. Comment nini te. Et ça que na luka kina nuna landa na ye ba vie na ngai ndenge nini boye lokola na boti déjà moi na liboso papa na yazaki marié, je me suis dit que non on vivre na marié te. Naye kozwa célibataire na monde ya théâtre célibataire en moi kaka jité kaka lokwa soso bakati motu azo tuntu kanga bité. Oh comment ça? Na luka nanu nzela ya Christ lokwa na boti mwana liboso là c'est pour toutes les femmes. Moi so na sali émission zala po na polémique té. Na teyaka na lingaka mutu a attirer les sons. Tant déjà boti mwana mi liboso omoni ke bo se séparer na papa na ye. Ozi mobala mibale boboti soko moni ja marche ya mobala on etika ezokende kosala tata eza risque eza mabe. Ozo comprendre eza vraiment mabe. Il faut ce qu'on luka oyeba nde na boti déjà na boti awa de papa de bana différent na déjà na mauvais départ ce qu'on source na biso ba oya biso ba oyo tozaka na moi faveur ngolu eza ki otali na likolo pe na se papa te mama te source na nga ezala nani Nzambe. Na lukana Nzambe. Na moment wana na tiena nous stop. Tobo sanaki mais c'est chère condoléances na famille à papa na biso Diani. O otaki kotika biso vraiment ba condoléances ta musu bato ba fandi bo ba ebite ke tozana matanga actualité za mususu. Yango na rapidité le temps que moto amaboke to yibia attaquer avant attendant qu'il y a mais c'est chères condoléances on est du cœur avec vous vraiment liwa eza pona mutu nyonso mais na ba âge mususu bato bazo kufela to mekana no kotala ba de part na biso liwa ya mutu nyonso na se ya moyo il faut ezala leçon na biso bato tozana no envie lelo komeli Diani
lobi ekozala mutu mususu to perda badadi Kikambala to perda ba papa Dudu to perda ba mama Chako ezala leçon pour na biso bato nzamba zotikela biso nanu grâce parce que yo nanga toi spécialité mais comme les Diani pourquoi na poto bato bamona paradis mais to ki ba réalité belé pour na Diani vraiment honneur du cœur voilà to qui continuer tant on a kuta na kena groupe sans souci nazaki déjà na mwana nanga liboso Emelia que je salue. Pourquoi na kabona na papa na ngai papa mwana nanga liboso parce qu'azalaki marié na lemba ki na vie à vivre na ba marié na lobi na luka chantier à l'époque oyeba ati kazara marié na yebaka na ngai na yebaka na ngai vu que non bonzambe za na yebaka mais na lemba ki na vie à kokabola mbadi herboye na ndaku lelo alale pa na yo soki alali pa na yo baza na droit obenga ye soki alali kuna yo oza na droit obenga te non na mitalaki na bino aza mwasi ya ndambu te na mwasi ya mobimba nga mpe ya planète la japonaise VIP Pierron de Mbos abenga nga Yang 6 Abara Vandom que je salue na mitali ba qualité nyonso nga bite je dois arrêter avec ça fona kata malgré que mbala nga bando tianga à l'aise mais na kana za la endroit na kana za la mère chef OK na ko débrouiller mais okuta na tonton mo na famille ya Kano mika Kano azalaki pe na mama moi ne moko libala esila raté ngabite nga nazoluka ya te mais nalingaki pianga mo mère chef ya endroit mais okuta suna tonton mo que je salue Yannick Maroukou Yannick Mawako ya gasa moninga biya non tu me rends folle que m'appelle c'est ça oh risque tout na ngani bato ko suba ya internet ya misali lokola hypocrisie te ngomoni ngas ko na beta ka bakana kotaka na ba page pour aninga na exprimer la vérité bato ko suba ebité internet tu dois parler la vérité parce que vérité frappaka vérité c'est la lumière soko yena mensonge edimbisa mutu ozo comprendre donc so mona ka Yépe, oui, et ça parcours nanga. Il faut expliquer bateau ba comprendre l'histoire. Il faut éclaircir bango. Mais quand on a garçon moi Yannick Mawako, il pas zaina moi cinéma ba benda na si la raté. Ba oumela. Na bitero pe karaté. Na sala ki ka recherche. Na zo mobali yanga mo na sala endroit. Na kokota na groupe sans souci. Na kendaki boulot ya esprit ya musala atwanga depuis na banda théâtre ti lelo bali boso na linga muta maboke na bandaka ko linga te pour na ba raison personnelle ya ba valeur na nga moko ozo comprendre même tant to bando sa banzonzinga à l'époque na tikala na nga kubima na producteur te na banda ko mi préserver parce que nga na koli mama te papa te na koli ndumso oloba okoli mama te papa te okoli ndenge nini ela mo pepe ya nzambe okoli na ba discipline ya nzambe ti lelo atang na yo kota groupe sans souci na yebana ki déjà na ba Pierron na ba Serge Louis parce que na nana lumière déjà tozala na ba Souza yoko pe na zala na ngataka comme na komi ba oluka fi moko fois jouer histoire boy babi fia obetango bien jouer bien bapesanga confiance alors à l'époque le roi Nazara na esprit toujours ya scène que ngasi batinanga na scène na yo kela mutu mawate ezalaki pe yango tant pe na kota na scène moi si Omar na cartona mama adhérente na kutaki batu nyonso bazalaki ba Pierron Dombasi banani Karabala sorcière bango nyonso bazalaki déjà vous avez na Karabala sorcière na kati Karabala sorcière azalaka on n'était pas présent V12 Karabala sorcière déjà azalaka nga na kutaka ikuna bazalaka na la Guibo Marley bazalaka déjà kuna Guibo Marley voilà olinga tout va bordir Guibo Marley déjà azalaki dans nos cas no tournage azalaki déjà bazalaki bango nyonso ka bayambaki nga ba Manda Feza ba Viviane ba Flor Bango bazalaki bango je rappelle à l'époque ba fi bazalaki penza mais tankanga na yebe artiste principale yebi ka mambo onde sala muto era lelo artiste principale la bina présidente wa bina présidente te auto pas Souza bazala na ba kisi ya monde gauche na matana scène na cartona Flor alobite batu bazebele ya ka lelo Flor to tiana ni kasha bandi bo tiana no padi
bochana no kingani fufu bazongisa nga boye na bambi babitin moi ça ne loko c'est qui to chaka kaye njoka ti groupe ça succès za ki soki rôle za pe ya cinéma pe ya pièce sika il faut ba chef nyonso ba tiela on pe mayele OK il faut pa président pour de mboshilo kinzondi banani il faut pa batu nyonso script ezaki Gibo Marley tanga moninga asepeli na ngabi si wa jouer kitoko bo nzambe en tout cas soki fi wa lingi nga na tiki na nga kindumba OK azaki na kindumba na kindushi na ye azaki na kindushi kindumba te fo kata kindushi OK azaki na kindushi na ye asoli solo na mo ba collègue moko na kati ya bango est-ce que yo kokaye pendant après ça souza a bien en tout cas façon na moneli la fille vraiment ce qui a nziminga kaka et puis non mais na bolingo moko sérieux je laisse tout approcher kinga na disolo à l'époque azalaka na moto azalaka na motard na ye moko boye approcher kinga asoli singa nga nazalaki na recherche ya nani ya célibataire tant na fouillé na kuti all mais likangu te film boye te eloko mo boye bazalaka baboya na kaloko courant bombo lelo de l'estage lobi ezongi ezalaki te tant na vérifié na moni que non c'était un garçon posé pour azaka dou azaka garçon moko très intelligent tant ozo solo la abeti ne ba bon na wana te tu sens que bagage ezali ata on a moni que na fouillé na sali ba quête que aza na vide ngadia na tchana yangoyo na tchana nga mayele awa mais nakutaki na moi ba vide belé parce que azaki fils à papa moi ba vide ti ndenge na blobanga na ba vidéo na nganya swazaka chanter cela veut dire yo moko bandi na fondation OK ça pona bongo ezaki na fondation obandi ko sala fondation et mata otia trature otia plafond otia ngona ba gu oyo ngeli marque déposée na nga mona taillé na façon na nga parce que azalaki ya mutu te OK allez na parcours à revivre à présenter kinga na groupe Mobimba présent pour de chasse ba acceptaki parce que ba mona vraiment atenaki est-ce que Gibo Marley était président penza c'était officiel dans le groupe c'était aussi officiel na papa na bango personnel wana zaki nanu vivant OK tokenda kuna bayamba biso balamba biloko po mona pe azaki ne na mutu te bayamba biso papa lamba biloko tolia en tout cas je te reconnais par tout le monde alors moi zara déjà responsable à Tongo à l'époque déjà bando footela depuis 2005 na footela déjà de la santé qui a na ba vie du mon boya sans sa responsabilité OK na commence ko coacher il fallait na salle final ngolé pa bango comment ko fanda ndako moko OK comment ko fanda ko moko o senti que mutu ate ko sala aboté JBP wera bazara pe na basi na bango ya ba mukara mais ko ba dépenser la yo ko tia ki star partout te star nyonso azaka na place na yo a dépenser ka sila ka mayele même ba wera même ba yekenda ka bongo mutu ko wana coaching na ngai benge te ya Tongo na teli garçon na massa bien bien mais aozanga mo ba bilo musu po sale nini et puis c'est poids na bandi o coacher en tout cas na coaching na nga azaki na sensibilité o yokanga tout ça pe même morale mais na comprenant te on a commis kotaye kolongola ba bilo mususu kolongola ba bilo mususu te il faut boyer comment bongisa po muto za sens to za sens aliaya bitumbe ya kate ye batonga na kutaki wana bafungoli miso kaka bakomo beta na Bob Marley c'est na se moi déjà au PC on déjà forme déjà forme comme kitoko akomi propre avant bima faut repasser bilamba moi tournage bon ba single à pembe ou repasser au classé bilamba ta soka OK changer na baninga na tournage au sentir que mutobi misapela bilamba banika kitoko ba resa na ma ya fulufulu te oyoki pe asoro bo savo ekota kitoko lelo za sauter le mona na ebite ya yanga pe aso na sina se désactiver ni page ni vie na kengela te ya mulimo pe ya songi zala ngate mais ça ba bilo mususu ezonga ezonga pe ya makasi neti noka ya no musique
Noka ya no musique, noka ya no tournage. Diamba bon Marlette. Neti nga pe na banda olite na diamba makasi. À même place à Zayebi. Siko ezonga. Ezonga makasi po komo beta pe apliti na ndako Ye pe ale kana faire. Parce que nga na yebi ke na omela diamba a perdaka. Omona muto normal mais soka meli diamba akoki ondima bimana ata na soso. Akoki ondima bimana ata na mwana 12 ans. Vous comprenez? Na comment ko contrôler babiloko wana nyonso ko landelela. Vous comprenez? Mais ce qu'on mérite un beau garçon. Kimia. Autant que façon que nazo taillé, nazo memelaye. À la longue, un bon papa. Autant que ce qu'on côté d'application, il y a responsabilité. Alors ça vraiment un bon parent responsable. Mais mon kili, babitumba musu soit vina ba réclamation musu soit famille, ta musu ba rolinga na bango te okutana mutu moko po obonga. Par rapport à comment koyoka, hein? Chief neti kaka komo beta na karaba me karaba wangana nga awangana liboso na nga boda miso ba Viviane nga bimana mbali note wana yo mtu tunaka ye to fandisa ke penza po gubisa susi balinga betiste ba fandisa pe après tournage après répétition na masima nimba to fanda yo yebite ke mobali ya moi c'est intel ezaka intel go momba boyebite ete ni mbali nete place ngana lingana nga mbali na ote wana wangani awangana Florabi ok c'est bon na bon mais na nemba bando beta séché gibo maria bando linga pete ba yebisanga babande bima ko bomba relation na bango makasi ezaki ata ofandi boyo bengi oki voix moko bote ezame mercure ezame nandana ni na fana mercure ti ero nandeni ni yaya na zoya na miniti mutu moto akoye yaka ndenge zala na ba monde à théâtre en tout cas monde à théâtre nga na confirmer que kindoki eza kisi eza makasi surtout na marambo ba bolingo ba mibali kindoki pe kwata ezalaka makasi na monde à théâtre et nga pe na confirmer ba tumusu ba finika kango na finika ngo te pona zara victime nango to continue ki bongo ke masalaka ba wanga na ka ti présent pour de mukomususu wana tango na boti mwana na biso ya liboso feza aye koyoka likambo wana ke Gibo Marley akoma na Karaba la sorcière tomboka mabe asepela te planète ayelaka musala kaka yo boye na boye en tout cas bozwa satisfaction na mwasi na mobali wana Gibo Marley tango na boti akima ndako akokota libala pa Karaba yona wale ya kimi donc abana nanu kokota libala na zemi akendana na zemi natikai na zemi par rapport à kozonga mettons akima na tongo ozaka na zemi usate ba région bateke mobali na nga za wapi boye na boluka to o se renseigner oyeba à l'époque maman bango banda obela po maman ya Gibo Marley akufa na perte ya mémoire maman bango abela makasa comment ça ya perte ya mémoire kwa bando yimzanga ke azokende kolandela makambo mama po babota bango kamibale abando landela makambo mama na hôpital yo zondimaka okanisi ya solo nzoka ndo eza nango bongo te yo tokinda répété oyeba mambo et séparation nzoka yende libala balukaka ne bamabala banini ayo ozonga na ye obota ntango mpe na boti bacollègue baya awa na desekiri bamemena nga mpe contribution mwasi ya chief aboti mwasi ya chief aboti ye mpe Karaba apesa félicitation mwasi ya chief kande ezaka bafi nyonso ya groupe nzoka ya nde preparaka fi tofandi biso mwana liboso eye kokoma ke moto ase calme mwa ndambo po eloko yango esalaka eloko ya mopepe moto ase calme omoni ye moko azongi soki abimi aza na banini ya bafeti na ye ifo atikelanga nanu mbongo mpo nayebisa ye mobali so azwi mbongo ya liboso ezalaka ndako soki azwi ayebisi yo mama na wana anime feti eza boye bapropose nga otan nakomaki mpe alokwa bureau par rapport ya coaching naobwakela otan na orange manie nayebisi bango babwaka mbongo wana epana otya biloko na ndako ezalaki ata defo oke retraite asali publicité moko bobanda oleka kala bobanda osala na baolivia ya makambo ya mbongo na telefone omona okoti retraite à 3 jours ozonga boye asomi babiloko na ndako nini
te publicité na to sala ki ba futa ki biso mbongo na biso bon na sali ba provision kaka ndenge na bandaki kokoche OK aye kokende to ko fanda ti yaya to lali to la mukili susu mpepe yaka te eye a demo na ye ko ya watu zaka na mwana moko ye na karabali susu ngape nini kidiba vika ka roluka na prière na yeba tango na boti na moni mobala osimba matenga bite na luka na nzambe ponga na kobota tata teza suya vinanga te na sala refuge pa nzambe mon frère na luka nzambe le roi muto azoluka commerce à bénéfice belé so peza na baso baluka ka nzambe nga matungula ebimela wapi na bénéfice belé zigida non la muka zigida o mikolo nzela ba Kongo balobi ba poivron kuna panye boye nga wana nzela ba Kongo o mikolo etandasi kote ya inikini nga wana 6 na omata pona oluka nzambe na oluka nzambe pona koyeba muto na boti na ende nini na yaka ko découvrir mambo belé o etikanga na site ya bonzambe ti lelo na kokaka susu kosala en arrière te parce que na koti rando na ba démon ebelé na koti rando na ba démon ebelé ya famille na ye ya famille nga donc grande koti makasi tant tozongi to fandi na ye ko se retrouver na zemi mwana mibale au combo vainqueur na wala na ba commentaire ki ya wanga na ka mwana mibale wana ya ngai te bon tant on est ko se retrouver na zemi nga bina avorté pour mobala ngwa za kwa kichaka séminaire bozo simba mate nzambe na longola zemi yango pour na souffrir de temps que na kotisa ki déjà nzambe na nzoto nga bité ko avorter za lisumu na bota kaka esi va la vie yaya na zemi ya mwana wana nde atikanga na zemi ya 3 mois nde akanga pe na bisaka officiel ba demongo ba ya bazwa ye ba kotisa na jet privé ba kenda na ye yaya nde sika na mona makambo na mona wana zemi na zemi kapwisa zemi papa zaki azalaka te nyonso yo moko yaya mais na prière na ngana bandoli nzambe na bandoli laka nzambe na zo mobala mutu te na lingaka ya batu na se repentant nzambe na lukaki ya nga moko moni soki ezalaki ya mutu na yebaki te limbisanga mais na zemi oyo na papa te na mama te sunganga ye moko aya kozwaka ba charge ekomaki échographie soki afanda lala loti abeti tour ye apesi mbongo échographie wana na zemi ya mibale ya vainqueur kombo pe ya vainqueur ye mutu apesa po kombo nezaka vainqueur batante kombo papa na bango soki ofandi aya apesi mbongo ya kilo ye moko ntango na ye kobota na binzambe mobala yango azosimba matebo elokwaki tiaka église eza na séminaire nzambe tiaka nga maternité awa nzambe aza bolingo mon frère naboti neti lelo lobi na ntongo Gibo Marley ya kofuta maternité ye moko mutu aliboso afutaki maternité nga ayelinga facture nga bi nzambe wa bolingo ekobima maternité nakobima na ye kobima maternité libele ekoma akobela nga oyo libele douleur moto nga mabele pe eshofaka ntango mosusu eza libele nde mabele etondi na omelisa esalaka mpe motema moto bamama bayebi ekontinuaki yaya nakoma boye nzoka nde mbaso mbaso ya libele ngana lingai nakufa nzambe aza malamu omoni place okiteli na kati wana ezalaka na bapunda babenga yango cercle pic mais ezala na basérie mosusu mindele bayaka cercle pic cheval eza na batata moko basalaka kuna bakataka bamatiti banani bayebi mambabunga bayota ayebisi nga longola soutien atombola boye nzoka na se awa esi esala rouge lokwa plaque ya réchaud esali siko bambuma wana esali bapu atombo papa so osimbi boye kaka nzambe nakufi donc ata osimbi malembe atombolinga malembe abi eza mbasu euti epai esika papa abana na yo azali papa bana aza wapi ngabi aza na lingwala
wana Karaba la sorcière azo futela nanu na lingwa la kota kabamba. OK. Isinga euti kuna mais mbaso yango e raté nango. Moyena pe sokisi ezate. OK. E oka nango ka yango moko. Nabi OK merci. Butu wana na lelanga binzambe. Nalinga ba homme marié na skutana na makambo bote. Siko na eko lokota chantier na nga moko na eko kutana na ba problème nzambe seki totikala kana ba homme marié na lela butu mobimba nzambe ayebisinga mwa la vengeance na continuaki na limwaki pe na mwa média na bandaki sukomona na te na tournaka te na lelaka kaka lupangu to banda kofutela baye kobimisa biso baye koteka na moni gibo malinga est-ce que kolukela biso ata elo mo boye nazwa tanda kuna fana na bana moko sentir a raisonnera mutu très bien na hotel amino atambo mo futa ndako ne fiska $80 na hotel lo garantie Karaba lobi lokwa bana baza wana mutu amaboke mususu mutu abetela kinga OK abiya zaki na ida osunga yo Karaba la sorcière abuleke soki kaka ondimia ko mofutele ndako libala esa nini ekozonga po bazana nini bazana bana mutu azo futele ndako seki libala eza azo reconnaître kaka wa madame naye ye azana bana perturbation na babongisi yango lisusu na mutu na sedebuyaki yaya na sedebuyaki lokwa na fi ya TV na ba groupe ka ba WhatsApp na yo so vie na nga mobo na yebaka po na palmisha yake OK palmisha yake na pe pour reconnaissance penza la cop na nga voilà groupe WhatsApp na bina kota nan na kota na yo yebana na vie na biso mobo kashimani azaki relation ya palmisha yake kande na solo la na nga bien tout na nimaka groupe kezongi fatu fatu pointi na nima groupe na ebisa yo naza na administration te mais soki na bandi obele la réunion ndiyo naza réunion voilà ma famille c'est toi voilà ma famille c'est toi voilà je me rappelle parce que ngambu nazaka na kati ya groupe wana so na bandi réunion bagelo lwamba banani ba voilà tozalaki wana réunion tokokuta na réunion famisha mna cheka na administration en tout cas na yebanaki ndina yebana vie na kashimani na bwaka kashimani libanga kotelanga na peja tuninga planète ba émission ezala ndeni na expliquer vie chaîne eza boye asomba pe ba matos a créer pe chaîne amour vrai vie kashimani je te salue en États-Unis boulot pe banda aya pe ba séjourner na bana kin boulot pe banda proposer biso ba salaire mon boyo ebika YouTube ezara par vidéo mais le quoi déjà ça qui vie bola moleki belé aje to kendeka ekufe na ngote ba munyo sezala ki normal mais chaîne na ekufa ka pe fuye na biso pona ozanga koyoka demere na batu no bo sala ki buli ya zo batu mosusu influence atia ba yiba e chaîne na 2000 et quelques abonnés chaîne tilelo ekenda nde société kufa OK na ko sala ba émission na ngaka Falon Bitodi que je salue Falon Bito to sala émission abina yambi Falon bitenga pena yamba okenda wa asatanda raté wana Falon Bito doit travailler na nouvelle tendance ayamba na émission na joie fusée na mata na kota na kenda na tout abordir donc la vérité za abordir na sala incendie na babordir na biso la police na sima be bazwa ngate to sala émission ici maman miniature na titre tango babamba ngoboye batindeli ngadi boende bakoluka yo habito attaché ba ceinture tellement na solo la kaka pembe na pembe Karaba la sorcière asagita pa kopo gibo marla za s'en foutisse na ebi chantier na bien ye benza babilo mususu Karaba penza azara agité gibo marle penza azara vraiment s'en foutisse azara garçon mon rancunier mais histoire mo oyo yaka o to kaba tebeli ba lobongo baloba ke yondi mutu ozwa papa na biso na maboko ya ndeko zo benga Karaba ezara faux eza faux wana eza lokuta na biso ke ngamba no sa recherche ya mobala ta ya mutu te ngata na police soki na okaki abeta nene ngana zwa te OK na ngana zwa te relation en tongo kota ka groupe na Karaba ezala ndeni
To ba no so la biso so bien. Les arabes à ma bête. OK. Maman chef, moi c'est chef, moi c'est chef. Parce que le mec à question à l'époque Azaki script. Ah, OK. To ba ne vraiment ko so la biso bien, to za vraiment un problème moroté. OK. Moi est-ce qu'on a vu de to za la boye. Une fois guerre était les millions de vie mon frère. Et bien t'as 10 ans, et bien t'as 5 ans, sans innocent. Souka souka et bien t'as innocentité no e ganga e bima. Mais si vous avez déjà na moi une loko moroboe et ko kango na likolo. Ngana karaba toti kala ko za na problème moté. Ata ya mukete. OK. To solo la bien mais yende sko koma ko beta cc na mutu nanga. Vous comprendre? Mais ngana regrettera na obake. Soki na yoka kata li solo ki asali saka e blague. Mais ngana boaka. Parce que nazaki na besoin de bêtise té. Na lingaki vraiment vie na ngeza la au serré pour déjà nazaki na mwana moko. Na lingaki na zala na tata té. Et ça ba inconvénient o créer les mêmes vie na biso Jani tous elelo. Vie na biso Jani akufi po ani na botaki na oyo abotaki nyonso wana et kontaka na parcours à vie. Ozomona. Comme ben na biso lelo to komo ki star. To komo ko s'en foutre pour na internet. To so ba sous ko se contrôler té. Et pourtant, tu as vu mon sous la biso lobby. Oh, il faut te foutre. Ba bêtise na biso internet lelo. Nde ba te belé ba bosanara. Moment ni oyo kuma ki kobe non. Na kata relation o na papa bana ngai. E kuma ki na moment nini. Ni pe ya ki kosala makasi pour que olemba ye. Te. Ko kata relation, c'est trop dur. De se séparer bongo. Parce que moi je prie. Tout à l'heure là, on a une prophétesse. Moi, je suis évangéliste. Mais nazala na don ya vision. Nazala na don ya songe. Makasi, nzamba lobelanga mingi na bandoto. Même il y a plusieurs personnes à ma page na TikTok soko koti. Au moins na mingi na pesa ba message ya bandoto na interprétera ndoto. Na kokaka ko inete place esiko bato bamona olingi kaka kutu bolingo na kokaka ko inete parce que nayebi vérité moi na répondre na ba blabla ya batu ezate na mutu na boti meba na mibale ezaki akosa lekate ba umari bayebi ba Serge Louye bayebi poudre de chasse pour asena mayebi même palmi chayaki ayebi ezaka ke likambo ya batu ndenge eningana mamba batu mbadi to kota na biso te mais vérité fani na mabumwa batu na mitema batu ngaya kokana nga oyinete na comprenant oyo eza donc na vérité na maboko Moyena ine exacte. Maman Planète oza na vérité na maboko, oza prophétesse en tout cas Nzambe a lobela kona bandoto. Mais olobi que aza lelo na maboko ya Karaba la sorcière, mutu zo benga la sorcière wana. Donc zo tete la sorcière c'est que oyebi ma source ya makambo na ye. Mais pourquoi ko tika mutu oyo yebi que ataki aza papa bana na yo aza mutu opolinga ki olinga ka ko tike na maboko ya mutu mobwe oyo aza sorcière. Eza ko tika te. Pourquoi pas qu'on bunda bitumba oti na suka na angle mususu soki nzamba sungi oya na expliquer rien que la spiritualité. OK. Réalité à tempête ya mabale belé et simbama na spiritualité. Même ba divorce et simbama na spiritualité. Lelo bato bazoloba la brine moi c'est ma bête ce qui te baloli na source famille eza na kati eza na rôle ya munene o sali ke Janifa ya kufa. OK. La brine aza journalier ba journalier envoûté comme Bakaraba. So ba kutio na sang ya sorcellerie oza mobali nanga ba ko s'appuyer ozala nanga pour ani na accomplir mission peut-être la famille no yo miébité toi la makasi ezarayo. Okay. Mais balia ko cesser comme tu n'as pas la vie de prière comme oza na misu te mo yeba ezate mais oza opinion ya libota na yo ba ko timelo journalier mo boye tala na niveau ya Guibo Marley tala ba bordir o moura tout elaye na yoka na loba te moura comme ya vrai. Oui na nyoso ba loba pona ye o nyoso moura loba eza vrai yango moninga na litaka na diamba. Pona nyombe la diamba okomi kolinga osi certifier même na muninga mobali
Toi, c'est ça la racheur des poules. Tant que vous allez à Makamana, vous allez péter. Koyeba nini? Oh, tu vas le basiko. Oh. Ngana yoki yango tanga comme pas karaba. On ne sait pas karaba biloko ebele ezonga. Ah, ok. Vous allez comprendre? Ezalaka. Ezalaka. Omona ke olite. Ah, oh, te. Nga soka meli diamba ebi ke tolobana te. Ya comment ça va effort ya 3 jours, 4 jours pas mela diamba te. Pas que ma planète a aussi, que ma planète a été yanga. Na côté ya epé yanga, ya ngana loba na zaki madame ya école, ya koma ki élève. Na lati saka établi. Pour fona te ya yi. Fona la qui c'est Christ. Mais il y a de lois de la famille qui réclament. Alors si maman dit que moi si je mets ma lumière, va ko écarter yo na yé. Pour ba me mon en ténèbres, ba accomplir mission. Il y a ça dans le monde de théâtre, c'est tout le monde qui connaît que Guy Marley est très intelligent. Parce que l'intelligence n'est pas que dans l'année. À quoi qu'on fait un bureau, on va recevoir un bon, on malonga, 3 000, 5 000. Mais à Kendagana, bandi quoi adorer Bella. Nanga planète, jamais à cause de l'eau à bon. Ok. Vous comprenez? À Kendagana, bandi, nga yebi ke soki na zoni ndaku na kufi. Donc, pour qu'on fasse, on a ça la carte. Moi, comment tu as bini air tardif, boyan domba si t'es moi, maman. C'est tout ça à la paire, fessation, au banc avec côté, on comprend. On s'est dit que maman, ça va sortir tout saigner là, et on est là, tout saigner pour planète, à Kunda et les lots. Et ça qui la discipline, il y a même un tout, na carte, il y a sens, il y a responsabilité. Ok. Je comprends. Et ça, côté Katenengo lobby, Nzambe pe alinga ko benda mutu ko bimisa ba qualité ya mutu na place mo boza le quoi cric. Là c'est Dieu. À quand tu sois un jour na paradis, après ce peuple Israël morbo. Pour Moïse à la place à comment il fallait pas passer comme en Israël. Voilà. Ça n'était pas facile. Mais Moïse mutu akanda, mutu ali kukuma becho pe abomi. Mais mangane na zarabo ba karabanyo so batu afiotola na internet ngaso za kinzambe te penza te dingete yake mbeki Karim Mokonza kosa bonga ba elinga ke zala kik kezo ngalinga na tout ati la police elinga ke la na sima. OK, je comprends. Mais à cause ya komona parce que muto priaka amona kama kamususo batu ba mona te à cause ya komona réalité ya spiritualité et salanga na tiaka na se. Il y a une émission qui était, mais il y a vu de loi où il réclama qui est Azala, la sagesse, qualité, taille, les boumou, mais Azala invente rien. Tant que je suis au na mission à komona, au banda ko sauver bate belo baby, au kondi, tiki. Ba éviter que nazala na front na éviter ba soda ba na est ba obunde na mabelo ko tourner teni osukola mu colonie ayo biso na éviter aka na concentrate beta nini masasi ayo biso abi en tout cas na yebi mbula na liate to beta ba 6 km makolo munguna zo poussa na fallait to sala boy ayo biso moni loto yebi mainga na front ma ezate rebelle boy na boy vous comprendre. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas, fidèles internautes, beaucoup la nabis en tout cas, va commenter, on a bien partager nos arrêts très important parce que ma planète à cause de sur le soulèvement, Isa et Billy surtout sujet oyo et qu'on sait gravement photo panzango, tout côte à côte. Voilà, maman planète, papa Gianni n'est plus là avec nous. Liwan, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, Liwan, papa Gianni et puis si leçon, malgré que tu es belé, tu s'attaquer dans la brune. La brune a accompli sa mission. Ils allaient qui déjà en chemin. J'espère que l'engagé au comme ça va te belé. Et non, moi si ma bé, moi si ndoki. Moi ça va couper son moi ça couper sa mukanda. Poto eza à la brune te. Toke tozonga. Na malheur ya mutu nyonso onga na koki ko comprendre quand na loba ki famille contribue à une grande partie. OK. Oui. Oza shenga, oza nanga, usali nanga mission touti bordure. Ata babanjo lukondeni, nga il faut engager 6e sens nanga na protéger. Quel que soit tantôt d'une manière ou d'une autre. Nabi faut engager sens nini, sens spirituel nanga parce que sensation est ça. Na ko c'était ya zaboui. Pesa numéro nena na ngoti.
Bah bien ça pas planète, boya oluka ya déplacer qui est place boy. Pourquoi nazo protéger? Ponini oza muta boîte. Mais ce que ça na individu moko boy ya sia ya lokoto facilement c'est que ngana fongoli porte. Na face mususu pona liwa ya Jani et puis ça ba comédien belé leçon surtout ya mibali. Lelo bazo s'attaquer na Labrine. Oui, Labrine a mal joué. Tokoki komema ngo bongo. Na longo na famille na qu'est-ce qu'on a physique. Jani a ici combien de basi. Malgré que mon ouais soki akufi bakundi buzo banenyo so babimisi bolamu te. Ete zarabongo te. OK. Il faut to zona rasima ya ba aventure pe ya moto. Le karma existe. OK. Njembo elobaka oliwa ekotatola makita suka ya bomoi na moto oliwa ekopanzaka basekele nyonso suka ya bomoi na epanzaka basekele ya bomoi nyonso yango bakumisaka te soki moto nakufi te po boyebi te basekele nyonso ekobima. Bato bazipi basekele ya Jani babimisi Labrine. Jani aboti na landi vidéo na ye a présenter alias mutu moko tia sekele na ngai eza Sylvie Moussouaile mosi ya pembe yo mutu alatisanga alias aoloba na vivacité nyonso. Mais entre temps Labrine azaki déjà pi na poto non koto totali collègue na biso Mao asamboki na internet awa Mao Labrine abeti kwata azalaki pire petit Mao pe atikala na nini na mwana Sylvie atikala na nini na mwana bo compter te soki mutu akufi akomi parfaite te tokendaka pembe ake na poto bakutani na Labrine loko biso bacomédien soko ke end nakutani na bibu supu tozaki likangu toyebi okende continuer libala na biso biso bacomédie ezalaka bongo. Biso bacomédie ezalaka bongo. Biso bacomédie ezalaka bongo. Soki boke end bozaki mwana mama tika na yekama o famille na ngata libala ekufaka bozongani. Tanga ke poto akomi susu na Labrine. Ça ko compter misusu ya kuzu o baboyi kobima pona personnalité na bango. Biso ba personnalité na biso esi epola ekufa nango tondima tozika poto bato maboke. Tondima salité nyonso de nous. OK, amen. Tokoki kotala pe parcours à mutu wana Jani a s'aventurier pe na vie na ye e futi na ba marche ya vie na ye misala na yo eza nini na se ya moi yo lelo zo sala théâtre mi moninga Bogart je dois m'amuser na bota awa na bota awa na bota awa na kokisa 4 casiers loko mutu oki sala prédote ya bana ko bana nyonso wana nalembaki de Mao abi zonga kasi Mao limbisanga nanu bien te akomaki kosenga ba pardon par rapport ya réalité akutani nango na mboka moko boye epesaki solo ya malédiction akomi kosenga ba pardon peut-être eza na basi onga na tika na supporta bana te Mao limbisanga po asantaki étouffement asantaki cric solo ya mabe à l'aise na mboka te ekomaki kosengisa ba pardon Mao alobi na sina limbisa wabi te on dirait limbisinga bien te tu vois eloko wana ekoki kopesa bato leson te Mao azalaka touché nalandi kote osu collègue nanga Viviane nayebisaki azonga emono olinga na tole ye azokoka ntina ata 50 € te bana basi wana nyonso olandi Sylvie atikala na mwana olandi Mao à l'époque Viviane abandonzo azemite gloire à Dieu à l'époque abandonzo azemite la complication ya boti mwana ya ménopause kande kala mingi te awa gloire à Dieu mwana ya ménopause aboti kala mingi te gloire à Dieu mwana ma Viviane mwana ménopause oza comprendre alors le reste ya ba fani oyo toyebi te kasi na poto kuna o toyebi te. C'est pour cela je veux dire à tout le monde, à tous les comédiens, ceux qui lelo étoile na ezo pesa ya succès ko sakana kana bana basi te oza na charge futa bakoki ko signaler oliwa mais batalika te ceux qui te salie boye nzamba tabite bano ba souffrir makasi ba annuler yango pe parce que force ya kindoki libota eleki nzambe te. On peut dire la famille, mais ba œuvre na yo pe et sauvaka. Ils ont diminué force à Kindoki Alibota pour ba achever yo te. Vous comprenez?
Squat existe katoyoka ki la brune azaki pire petit anani ya Mao. Groupe moko histoire kamoko na bakaraba. To tuer les sons. Muto mema ki epoto wana eza jani te. A décevoir qui peut-être. Et que abotina jani abotina mobile mususu akoti minya. Et ça les kakenda ki kolala a balansaka. Do ba comédien mususu baka na maboma baka na ba vie moko ya salité. Mobile wana lelo na sa mutema la brune na décevoir ye mais mta mai la brune na poto. Jani akoma ki ko régner na la brune. Kwa yake ye mta mema ki na poto. Nyonso wana tokoki ko kalikila ngote. Kena ye la brune na ye jani bafutika kalikarma. OK. La brune pas à part kokunda jani nenga kufi pe ya sonamu ce qui fait gloire à Dieu. La brune a continuité à malheur na ye. Et ça la mibale belé ba mema ba fia ba comédien na poto ba décevoir bango. Mais aleka na média pété alela na sia mutema. Kokolela na sia mutema na yo s'attendre na ni. Lelo la brune a mal sali ta musumo bala na lobi na lela ke lokola ngambongo na nga. Ye toza kaka awa. Lelo akomi mal sali mutu nyonso a maudire ndenga lingi. Je comprends. Et ça kaka nini kwa conclure. Yango ndana eloko nyonso eningizaka na internet nazwaka ngo na deux angles. Naturel conseil koto, naturel conseil koto. Tango azosala vidéo na tango na okufa ebembe na nga efonde Sylvie. Ezo ya pekini mutu afanda eza pe Sylvie. Parce qu'il faut pas respecter maloba mowe. Sylvie Pandima. Te aondima po eza maloba mowe baba mangango eza lokwa kaki akasonda baluba. Yango pe ya balengela ngo Sylvie ya kaka jani aloba maloba mowe eza na valeur. Akoboya te akofanda parce que akomi papa bana akufi okotiaka na se basalela kebemberando te ayoka ondima. Voilà. Vous comprenez? Mais ba souvenir na mitema ya bana basi wana eza. Tu peux t'imaginer là lelo je souffre avec mes enfants. Fais ça na 8 ans. Liboso za ki 20 mutu asaki fièvre 20 heures esili feza mutu azobela feza ngombe bébé nanga mwasi oyo azalaka na bapage oyo batiaka na bapage azobela asala forte fièvre naobundana nango nga moko moko kotala nzambe oneneli mpe mo nzambe koyebisanga continuité ya papa na ye lelo nanu bazwi actualité te ya bafinga mpo likambo ekomi te ezala ndeni. Dans le monde de la spiritualité, quel que soit envoûtement, tu vas payer. Et kenda bongo. Tu vas payer. Ba makila na yo. Mais tant que dit bon mari atinda ata 1000 francs te. Atuna ata santé te. Hein? Yo moni mokili yo muto sangisa ki maele na nzambe. Ate nzambe na moni tia lito eza na duso bakisa na nzambe dia lito. Tu te vois que c'est toi. Ozo vivre. Te na oké pas bela ba occuper ça moi sans Karabato botaki na sombe la mwana pampers. Bongo makila na yo ya liboso ya bana mosusu oyo ki parate. Et le belo lote. Liwa ya jani pe sa leçon na ba comédie ba aventure nyonso. Voilà. Merci beaucoup, le message est passé. En tout cas, message qui est très forte. En tout cas, conscience zonga biso, conscience zonga na biso nyonso. Baliwa oyo en tout cas, tout est on ba angle mon côté. Tout est puis ça biso vraiment il na vite bandinga ko tambola et kozala vraiment bien. Merci à toi maman Planète en tout cas ngozaki ouverte envers biso en tout cas to zonga parce que vous avez première série déjà direct koya to kolobila kaka. Dernière question, artiste préféré nous ala nani? Actrice préférée nanga. En tout cas, sur la pembe. Ya moi si bien mbali. Ya moi si. Actrice préférée nanga ya moi si ezakasi la bisalo. OK, mam Cécile Abissal, Pomba scène. Parce qu'il y a zakana batiki ya mama bomengo. OK. Azaka show comme mama bomengo alobaka. Olanda groupe sans souci, c'est basalongo. Ngakutu mobali kutu ye dudu siko ye dudu supu siko li pati ndenga sana. Ezaka babilo moko tango na mona ya beta kango en tout cas ye penza voilà merci beaucoup mam Cécile en tout cas bambote do ko mobali te ko sala moi bien faut mélanger ka balancer auto pesa bango trouble na koma wana na pesa faisait pas mam Cécile bon mobali écoute do mi pesa d'abord réponse ya mobali za vie de loin c'est compliqué ouais. Nakasi kutotangela biso. OK, merci vidéo kasi. On peut ça aider nani? Nakasi papa. Papa nani? Papa. Gibo mare. Oh. Ngakutu na pomba
la scène na landi si na pomba la scène avant gibomalo na théâtre tongo obimi na ina na sélection soki ya nini aye kala mingi tawa na série kuta nzonzing akota mingi te yo okonte bato bakota na monde ya nzonzing producteur ye moko azokoma bakombo na moto aye lobi abimi na ina ezwi succès kala mingi ta ina ezwi succès mpo na simbi ti biso toyapea bayangisi sipia loba Pierrot Ndombasi ya tongo otala sila à l'époque aojoué mwana poto aocompliqué score de Londres voilà, merci beaucoup, merci en tout cas pour la réponse de cette émission vraiment bête comme la souke émission votre mot de la fin na quelques salutations pour que tout se sépare. En tout cas, merci beaucoup à toi, merci beaucoup na chaîne. Je salue tout le monde. On a aussi un abonné, vous s'abonner vraiment massivement. On a la deuxième série